C'est Elle News TV à Christelle Mamou. Donc ça dit clarté, image à bien, news, donc ça va. Na 2017, donc ça dit que c'est Elle News TV Mamou. Bah bien, bah news à bien. So pour l'année la peine, c'est Elle News TV. Je vous papa emela bawaye o mabele oyo pangi emela bapresta na banganga kisi zote kopola nango zote kopima bakusu zote kozonga mabele lokopamba yokela bango bazali sma ya pamba oyo bateyaka ye uzaka epa ya mokili salela tango tango yozana bomoye linga yosalela ye o tango yozana bomoye linga yosalela ye o kufeza ya solo umaye betina tempelo tango ifweni yaya Salela tango mbeko Salela tango famille On a vraiment ton na chaîne Nabiso. Merci Nabino mo disposa ka ton Nabino ko na koyoka ba news Nabiso. Un simple serviteur Nabino go pona na kombo ya Yannick pour la partager Nabino vraiment ba message nyonso ke kaka sur communauté congolaise. Naye kopesa merci na kobosa na tena dudunga la siwazo soutenir biso le cœur na bosani isusu te papa na biso Eric Luboya papa na Ericana oyo azo soutenir biso du cœur sujet na biso ya lelo bandeko eza sujet ya pasi eza sujet ya mawa eza sujet ya souci eza sujet ya douleur ya koperdre ndeko na biso Dadiki Kambala oyo azalaki vraiment près na mitema na bino oyo abandaki kosepelisa bino pendant tout temps ya carrière na ye lelo to perdre ye donc na kopartage lisolo oyo nga moko te na sali vraiment baenquête na luki ndeko moko ya baartiste comédien na koko ya Papa Lianzi nde ye tokosolola na ye vraiment lisolo na biso ya liwa ya Papa Dadiki Kambala Papa Lianzi so kokota to partager na yo lisolo je papa je te mettre Papa Lianzi boni santé santé tokos Papa Lianzi nouvelle oyo ndeko na biso Dadiki Kambala komelaki biso na pour recevoir ya ndenge méthode artiste comédien sango ya notre grand frère Dadiki Kambala Sisa Tomina tapis rouge Mobala serré Mobala Lolendo tant nazwaki yango esalenga vraiment pasi parce que nazwaki yango nazalaki vraiment ya kolala biso awa tant sango wana babengi ngai biso awa tokomaki déjà 2 heures donc moto abengaki ngai ezalaki mwana mwasi ya boboto ya motema malamu donc bana basi ya boye na poto so toza na bango bene vraiment tonyoka masuki na communauté congolaise kombo na ye Mimi Kasongo oyo vraiment bengaka bato bakota na ndako ne bauta bisika na bisika mpona kotia télévision mpona kotala ngai na bacomédie na nga na baémission na nga Mimi Kasongo
vraiment napesi merci na mobali na ye baponana bango nyonso baza malamu mobali malamu mwasi mpe malamu abengi nga bi papa lianzi moko na bino akufi nakamwi nga nayebi no te me ye moto atalaka biso ayebi donc nazalaki vraiment na force te papa lianzi azalaki vraiment na force te ya koyamba nouvelle ya pasi oyo ekomelaki biso lobi na moto mpona liwa ya ndeko na biso Dadiki Kambala. Papa lianzi journal lelo topartage na yo sujet ya koperdre baartiste comédien na année moko subitement bazokufa eza problème nini oyo ezokoma communauté na bino ya baartiste comédien eza likambo nini ezokomela bino toti kotika ndeko na biso pololo même pas 2 mois et lelo toyambi lisusu nouvelle ya ndeko na biso Dadiki Kambala meka mpe koexplike biso Dadiki Kambala azalaki na problème nini oyo ekomisi eti akotama ndenge. Bon, merci vraiment. Merci mon papa Sanganai. Bogart mon boy. Donc ngai na oloba moni Tisa Kitomina Dadiki Kambala, c'est un grand artiste. Ngana nazoya mbala moko ko s'adresser mbala moko pour na koloba no makambo ya liwana ye na ndenge ya Félix tapis rouge akufi na maladie oyo biso nyonso toyebi mais je regrette na ndenge bato mosusu bakomi kosala yango baactualité na bango banews na bango to mpe banini bakomi na bilobaloba tapis rouge akufi na maladie ya motema maladi ya foi oyo balobaka cancer ya foi mais je regrette na bato mosusu baosala baémission balobaaotisakitomi na kufi na sida sisalitomi na boye j'espère que bomonaki na bahôpital nyonso atambolaki babimisela biso ni résultat ya sida j'espère que bolandi na baémission mosusu lekona mobala bisoki keza sida okende na mama ya mogosi po contrôler po koyoka ni résultat wana c'est-à-dire azalaki na problème ya cœur problème ya motema ya foi kutu babande koboya koyebisi directement toza na problème ya motema fo basala opération po bamona ke so bayebisi ye mbala moko akotya basusi ekomema ye na liwa ndenge nzambe asungaki bakendaki na ye na ka ya opération epuis ntango basalaki opération Sakitomi nazalaki malamu alande koseka mpe azali kosola na bato quelque temps nde bamoni moto asali nini akati motema nga na koloba liwa eza makambo ya nzambe liwa moto ayebi secret ya liwa ezaka nzambe ni baparent bato babotaka biso ni bango moko baparent bayebi te ni biso bana toyebi source ya liwa ya baparent te ni bacamarade bafamille banini toyebaka eloko babengi liwa te ni na bapaster ni na baprofete bayebi ni na bangangakisi parce que so otali même ngangakisi azosala bamagie ya minene na ye moko azokufa paster azosala badelivrance ya minene ye moko azokufa mpona kolakisa ke moto ayebi source ya liwa ezaka nzambe donc moi je regrette na bazoba oyo bazokomisa mo bazosala baanalyse ya kokota ntina vie privé ya mowei oyo soke ya bato ya ndenge nini oyo bazoba ya ndenge nini oyo nalobaka ntango Dadiki Kambala aza motu c'est normal abota c'est normal azala fati koma bino bokoya na kibolole oyo boye nango bokoya na kizoba oyo boye nango ya koloba ki abota na Leya oyo asala botango oyo abotaki na Leya nani oyo azalaki na baprevi nayebi te vraimen oyo bakoni fuati bakonikezi ya bolole ya mozoba ya ndenge nini nayebi te naloba mpona baanalyse nyonso bazosala eza baanalyse oyo ya mozoba donc bozo nayebi te en fait nayebi te so naloba ndekolanga papa lianzi alobi oyo eza bakoni fuati ya bazoba oyo bolingi bointerprete kombo ya Dadiki Kambala na bafaçon na bino bolingeli bachère internet na biso bandeko na biso bolandaka biso on est vraiment tous des responsables liwa ekomelaka moto nyonso tu liwa eza destin ya nzambe tobongisaka un peu langage na biso na bacirconstance oyo etali makambo ya liwa ndeko na biso Dadiki Kambala akufi na cancer de foie ndenge ndeko na biso lianzi aye koexplike papa lianzi au moment Dadiki Kambala azalaki na cancer de foie pendant le temps en tout, il y a beaucoup de associations oyo bino ba artiste comédien bokambaka lokola soki na ko etanga tanga mibale la bomoko oyo kamboma na ndeko na biso président Bobo
et mon nous réellement vivant et kamba makapa ndeko na biso tutikapanga na Paris bazalaki wapi pona komema ye na hôpital bazalaki wapi pona kosangisa bassociation wana basangisa mpe mwa quelque chose bamema ye même na libanda ya mboka azwa basoin na ye elelo tokufeli moto moko monene na mboka bassociation wana bassociation na bino baartiste biso tozala na baassociation te sérieux nayebi sio te tozala ne na bagroupement oyebino babengi groupement groupement eza nini donc ezasadi ke ngai nde naza boye nabengi oyo tokutani tosali topesani mwa ide eza boye nde tona problème ya moto azobela tokende oluka msu Christelle Mamoudou pour la rose topesi dossier oyo tokotile dossier ndenge na dossier oyo ezali ke non asunga biso abimisi msusu Christelle abimisi totya ndeti 100 €. Na 100 € Christelle abimisi tokati 50 € mpona biso 50 € topesi na famille nde yango bango bakomisa mosoko association eza baassociation ya kozoba mpo nayebi te baassociation oyo badebani eapporta nini si vous plaît la kati ya maloba te bassociation ya buzoba mais tolandi intervention moko ya ndeko na biso Jésus de Londres na téléphone na baémission toujours ya baréseaux sociaux oyo alobi na association ya Emonu réellement vivant basangisaki mbongo batindaki $1000 e oyo mpona kosunga maladi ya ndeko na biso dadi tolandaki mpe na baémission ya baintervention ya ndeko na biso saisai yaye kotelekaki meme na bavideo ipareti alingaki kotika enveloppe mpona lisungi ya ndeko na biso dadi Kikambala mais naza surtout ya koyoka baassociation na bino eza baassociation ya Fouati bassociation ya buzoba bassociation ya Fouati bassociation ya buzoba nakosomba lisusu na sujet ya ndeko na biso kesonamo reposombe tololuka uta kotika biso. Si je me rappelle encore na likambo moko saisa ya lobaki on était de mineurs mais na grâce ya maman Olive lelo tokomi ba majeur nde ekuti Dadi Kikambala okoki koloba nini to okoki kopesa message nini na mama Olive mama sociale oya mesana ko soutenir bino comme d'habitude oyo azotika bino te pendant ba circonstances tout ezokomela bino pour un problème ya ndeko na biso Dadi Kikambala. S'il vous plaît pardon nalingi pena loba lisusu eloko moko mama Olive oyo asoutenir ba bino wana ayaka kaka juste kotika baloso na basukali na moment oyo bokufaka to azalaka na bino de près na ba moment oyo oza vivant na maladi ekomela bato maladi ya cancer eza maladi ya mokete ti emema motu na liwa mama ni mama oyo apesa basaka baloso epapolulu apesaka $10,000 papolulu pourquoi pas tomonaka Dadi Kikambala na kati oyo ememela bino lelo tranquille na population congolaise pourquoi pas mama ni mama wana alukelaka ndeko na biso visa akomisa ata na même na Turquie pour de wazo ba soin. Merci oyebisa yo ba maman Olive mulola toujours biso na ba association pourquoi te bêtise ekoti makasi na ba association busobe ekoti koto tozomona ba mitaka les otambola lokola bosoto lokola buso ba fuya ndenge ni na éviter na loba numérique mais soki tozala ba association solo parolité buso ba ele kako ba tete tout ça ba internet pour ça la moté ba mitaka les otambola tambola ba parolité pour nango ba litaka pour nango te pour nani tokolite makasi so tola ba association makasi ke non ne tozala na biso artiste fallait tozala na ba compte na biso et puis il fallait tosalisa noloud na biso soki tozala ba association solo association tomona na Nigeria aza malgré bazaza na ba groupe na bango mais bazana ini bazana bomoko so biso bomoko mo ya wakaya ya kombo association bazoba baona so bakutani kuna batabuzoba baza kuna lekona ni association na ni ba osala ni ba bi bomoko tango bobenga association faut bolité tokoma na Nollywood tokoma na équipe moko ya makasi bato ba voyager na mama Olivier momo na ngana regretaka fort bokenda bosala o soki pilipili soki zindungu kuma ya film ngo ngani soki mwasi zoba pilipili soki zoba
Comment bien vous voyagez na maman mokonzi maman oyo azana pouvoir maman azana mbongo belé ko pesa ye buli ya kosala film ya malamu ke ce film ane ezalaka film ya sens balobela na oni na film ya po mona zo baonga na lobala toujours ya papa lianzi yebisanga basala nini na film na donc po mona ke ba artiste to na ba association na ba nini to zana biso na sens te yo yebisanga Dadi Kitambala zobela namuna bilongi ya bato koya kotala Dadi Kitambala ezaka bilongi ya kokoke mais kitaka ka le jour Dadi Kitambala kufina butu tala bato pona bato oya mbangu kwani abike ta bani caméra zo filmer ye pour na mutalingi actualité alingi ta bato de la bo baso filmer ba otena ba page Facebook ba otena ba YouTube pona ya zo ka kitoko au soka za mwasi au ko ben bani na poto suka za mobala suka basi na poto le bemba Dadi Kitambala yango wana ngai lokola ba gena za ka bush ya ba comédien na za ka soda na za ka combattant ba congolais molobeli ya ba comédien oyo azanga mbongo pona ese mon batika busoba na bango batika kolela ba larme ya crocodile na bamwana Dadi Kitambala lobela bozaki kutu tomona ka ba sasa yaki tomona ki association ya vena biso nani masumu brinde batayaki mais ba fille belo ngala moni belo o na mona kilo bila butu ba mbangu e papa Dadi Kitambala bazongela ba fatu kayembe na tani ko ba nani ba bakata bazolela ba nani bele wana ngala tika mona ba monter na video ba filmer ba monter ba eko tala Dadi Kitambala po mona ke ba to ba ningisi c'est ba ninga actualité bazolinga ke monika te matango ezali déjà ba ndosa pas de Dadi Kitambala ko felo bino bandeza ba lelo ba kene de asembe ba kene offense moi la mukie aponi moi carne ya bien moi carne wana ya mwa boya na ngo ba mona ye ashi exactement akena ni zina papa akena ni ko no nini na zandu na itaga to na lac Mero to na Louvois alokoti moi polo moi chemise bien moi ji moi nini wana kena ulerite na oshwe na koma place on peut ba na akena sembwe alwe mutuka ye wana ta mavisa kala opomona congolais lingilo lendo papa loba makambo e continue kana ba omona epesi ngana posa oseka epesi ngana mawa congolais alingi lolendo elobinde kuna biso papa lianzi franchement papa lianzi tozolanda na ba commentaire balobi kinga kati neza succès ya liwa ya ba artiste lokuta balobi kinga kati ne yango nezo provoquer bino moko ta omoni tango osala boye bato baloba bo mosali bozo décourager muto azosala malamu bozo benga na pembeni ya bato sadi ta bolo baka kinga kati même tezo bo kinga kati bo sadi pona bato wali ngani mamoni fakima ba comédien asufra kama kasi bo kino so yebia comédien azala bozwi azate ngana loba ngo tumo ba sai nani sai patron na yalo baba sa patron ya nini aske bi we bino patron ona kaleba na lobi na bi est we bi mutu ba bengi patron comment ça we mutu faire gola tout à rappel que ça patron oui il faut tout va peut-être faire gola ça patron parce que so kina banda faire gola na lupanga oyena sima parler du peuple wana zela na zela lupango na mapango ngana okote ya faire monta komi dana de nena kena kwa yo katingai na banda faire ana agakuna lupango de na mapango akuna ngata tsoa na banda kamo kwa to oyena sima parler du peuple ana lupango na bovo oyena bon marché faire ana lupango ozo comprendre et comme il y a combien ba place misuno na tanite mutamone to benga ye patron fiston sai azan na lupango moko na sama ya makelele na sama ya makelele donc fiston sai c'est un guerrier quoi ni na ba mona ye ka mbongo na eloko te ana moyen de vivre oyo muto azomona moins facilité ya kosoma nkwanga ya kosoma lipa epi ya kokota pasi epi opomona kena poto na Kongo na mboka na ngai pamona voyage danger ya mona ngade tokomisa ba ambassade lolendo na neko biso muto ko utata matadi ya pango so aikana Kinshasa kwa Mungu ni danger dala ka Dubai donc des visa Dubai na Kinshasa ya $100 est-ce que bien mais est-ce que mutu so ta wuti Dubai na kina yi
Et à quoi on a dit à 4 on me met le téléphone. Mais t'as Dubaï, Mboka, c'est un pays commercial, il y a des locaux. Et ça, moi, mon tout bien que ça m'a cassé. Donc, on a un moment où on a mis le poteau, on a quel moment on a au Québec. Donc, ce qu'on ça, c'est à Longa pour le visa. Donc, on a déjà à Salamon, on va voyager, à côté de moi, passeport, on va payer moi visa. À juin, moi, si on va y aller, d'abord, allez. Papa, il y a un gâtillon, tout ça, moment, pas trop sujet à Fiston Saïsaï, tout ça, le Bélamé, il y a un mission d'Adi Kambala. Encore depuis sincère mes condoléances na famille biologique qui a un mission d'Adi Kambala. Encore depuis sincère mes condoléances na famille artistique naïne, surtout au Bazala Kinaye. Mais on soit pétant pour partager scène d'Adi Kambala, on soit pétant pour savourer joie naïe. On peut expliquer ce d'Adi Kambala Bazala Kinaye pour vivre parce que quand vous faites des trucs comme ça là, vous avez dit que vous gagnez à 100, 200 dollars. Vous épargnez à moins 20 c'était pour la commis, battez là un jour, malade, vous avez appelé la Missungi. On a déjà mis en place pour se protéger. Mais quand vous éclaircir au bistrot, on a un théâtre, on a repris un théâtre, on a gagné peut-être des chaînes YouTube qui ont sali ces chaînes YouTube et comme ils monétisé. On a biloko na yo lobi YouTube a monétiser chaîne na yo c'est compte bancaire on futa yo ah wana nde théâtre pour nous dire ngo mais ba théâtre oya kala oya CD ya nzonzi ba comédien et belé ba taki de l'autre côté ba ne ko vivre na ba mbongo ya fanatique ok fanatique avani a raisonner que nenga kwa kakae nenga se pelisa kae a côté western atindele moi 500 euros atindele moi 300 moi 200 mais sur autant que non ba producteur a futa mumbo mundo ko mantina kwa kosumbela monda ko kosumbela mo ka et l'autre côté vous on parce que ce qui ezalaki que théâtre vraiment que pour la production ndenge ezalaki kala ya nzoti ya ba CD ba ogani ba la rebelle ba vena sur ba dadi kitambale fa baza na mama parce que si ça qui domine tapis rouge mo bana lolendo bio oh mwana muke dala ba producteur bazami ba pour bazala souter bazala kani tema mabe donc ça dit producteur ba yo ça no film mais pour y a que a gagner mais sans qu'on rende compte que non bateau na celle ci film mais lobby bazala bateau théâtre les lots peut-être comme au foot na ma YouTube mais ceux qui ont ndenge zali ba producteur ba foot ba côté ba lo foot comprendre toujours na cas ya monde ya théâtre ba vidéo sortilé on a dit na miso tibetini parce que ba na quelque chose na pour snap le lot de tibetini a confirmé il paraît-il papa na ye Caleb a soudoula ye pendant je sais pas 4 ans et qui les ont pas ba moment on a bino ba artiste na moment où ça la na ba président na bino so ko za makasi vous allez ya président comment ceux qui malade commis président on met ça la ba vidéo on a pour inciter parfois bateau il m'a porter yo moi le beaucoup na le suivi ceux qui vous a makasi vous allez vraiment la promotion du président na bino ceux qui malade ekoti président tonani a commis ko soukobele la aide basuma bino ba artiste mais ba groupe obino ko joua kawana vous allez na ba intervention mo de do aka le problème groupe peut avancer na aide groupe yemo ba bimisi quelque chose na yemo na lisuni ngana ba biso ba président ba groupe parce que ngana na za président groupe ouais biso ba président ba groupe to za bité mahabe donc ça comme toi oui to za bité mahabe to za kana na souci ya ba vie na biso no souci ya bana o de kama to za na souci biso ne to bonga bana o de kama na ndo bonga so tali na ngo e bana ke to za kana na souci biso to bonga so tena ba vidéo ba numéro mingi za na biso ba président so tali ba relation mingi ya makasi za na biso ba président donc ngai na ko pisoni mwana na relation mo mengole ka ali ndenge moko pena ba président nyonso ndenge za ba ndenge moko pena ba président ya orchestre ba musique so tali mingi ba président ba orchestre ndeti ba chrétien ou ba profond ba mingi ba relever za ba président mais za ba musicien ba moté ndenge on a biso fali asana ba famille na ye ndenge on a biso fali asa pour encadrer orchestre où les gens ont 40 musiciens
ban quarantaine musiciens on a bango pe bazana ba famille oyo ba bokolaka musala wana obino bozo privé bango yango nde ko permettre bango ba kotisa moi quelque chose basunga koto mama asunga koto noko asunga koto mama leki bandeko na biso ba combattant to meka pe ko limbisa to meka pe ko doser muke pona ba musicien congolais na biso ba politicien oyo bino bozo loba bazo mboka bayaka ba voyage na bango chaque temps na France wana chaque temps na Londres chaque temps na Belgique ba famille ba politicien wana ba mama na ba papa na bango na bana na bango ba vivaka na Europe mais boki ndeko taki nanu bandako ya babana na bango na ba famille na bango oye botaki ba simple représentant ya ba lokola ba musicien bazo sala fierté na biso vraiment donc bandeko na biso ba combattant na s'excuser encore bon de nyonga regardé na sala na au milieu du village bon mega pe ko limbisa boza na bino na raison ya ko manifester na o bozo sala parce que boza toujours na posa ko moke de liboso mais côté ka ya ndeko musicien bo doser mukie to komi na biso na suka ba message ni ngo pesa pona suka ya mission na biso message ezaka ke biso leki malamu nazo benda vraiment ba zoba o matoi ba bolo le ebite na lubala ba ndenge nini ba koni fuati oyo basala akaka bango basala akaka tozo sala ba analyse comment mutu esa kufi boko eno kota na ba vie privée na ye ngala tunaka oyo batu ya bolo le ya ndenge nini Dadi Kitambala c'est un grand homme Dadi Kitambala zalaki mutu malamu Dadi Kitambala zalaki calme Dadi Kitambala azalaki te lokola bino kokomisa to ba comédie news pour montrer te mon kaka ndenge moko ngana zo benda batu matoi buzoba oyo bosalaki e ba ya pulu bosala ya molis de tozana posa ba bituka bokende lowe na semi te tozana posa ba bilamba bokende soma na Louvre te na kato te ndona mo posa te tozana posa ya honorer notre artiste notre grand frère Dadi Kitambala sisa intomina boya tolela ye na ndenge ya kinya tolela ye na ndenge ya sengo tolela ye tolebisa molimo ya Nzambe ezonga e molimo na kende pa Nzambe na ndenge ya kinya oyo akoenda busoba na internet oyo akoenda busoba pona Dadi Kitambala koloba ba n'importe quoi olobi na 10h juste na 10h15 omoninga liboso ya internet omoninga liboso ya télévision pona kotanda busoba na yo lokola etoko na matanga. Merci. Merci vraiment. Respect na ba landi ya émission na biso ya lelo. Merci na bino bato bo disposer qui vraiment ton na bino pona ko landa analyse na biso sur liwa ya Dadi Kitambala na pesi bino merci. Na rappeler lisusu na répéter pe encore bo s'abonner na émission na biso c'est na chaîne na biso CL News TV. Ya maman Christelle simple serviteur na yo yeyo na popo ya Yannick. Nayoka son. Salela tango mbeko, salela tango, salela tango fami. Amani mame, amani mame, amani mame, kedi kamfu mwe, yandi uzolo pani. Ngetadila na kilumbu ya suka zina nange ingelebe ozali wapi nkolo akoluka yo yobomani kati na masumu nkolo akobelela yo nekosomba tango mikolo ekomi mabe soki okei na moto ekozala likambo na yo kati Yesu Masia. Salela tango mbeko, salela tango.
toyoka basango butu na moi tozomona makambo kolo alakaki ye eza kokokisama ye. Rachetons le temps, Jésus revient bientôt. Rachetons le temps, Jésus revient bientôt. Maranatha, Maranatha, kolo akoya. Maranatha, Maranatha, kolo akoya e. Salela tango salela tango peko. Salela tango salela tango fami. Amadi mame, amadi mame, amadi mame, kedika fumwe, kedika fumwe, yadilu solo pandi. Mudiambu jenki feti vanga lulendo mama ngai betelo kuna tempelo mboya